Désormais, suivez-moi ici dans www.tindika TV babi mikolo to tindika d'information to tindika d'artiste na biso to tindika ba news na biso. On m'appelle Nora Kalonjila Witch. On sait vous bien sûr mes fidèles téléspectateurs. Babi mingi mingi awa. Na longa nga kuna ba futa raté, ba foti trash na lembi vi wana. Donc ba luka ba vi na ko, nga luka ba biso to luka ba vi na côté biso to zo mériter ba vue. Donc mingi mingi bolanda awa. Na Tindika TV et pas patron nanga jumeau patron jumeau papi Kelly fit Rifin qui sont bezala jamais deux patrons jumeaux donc babo ya bino pe bango banani donc mingi bolanda ngande awa Nora Kalonjila Witch habituez-vous déjà donc bolanda mingi na longo nanga kuna donc babo futate babanda ravie mais bakoko 6 sangote natangi na komba mutu te sa ngo pe mutu pasite donc natangi kombo ya mutu te et ali kamunde ya Tindika TV nga na koti na nga koto yo pona tindika ba information na tindika ba artiste na biso na tindika culture na biso donc voilà tozanga pona tindika maramusa et que liboso so la ngo mutu te parce que to tangi komba mutu te biso to epoto sa msa na biso balobi et le kote la ko le kamsa na ezate en tout cas musala et les kamaloba nebele na rolo mingi mais on m'appelle bona scène nga bete bat nsu ba sa musala oyo pona oye ba nga na sa musala pona tangeli yango et eza par passion que na sala ngo na tangi na komba mutu te ngala ena nga kara pona sa musala nga Tindika TV nulle part ailleurs ba biso awa musalande eloko ko kote eloko le comme ça na ezate parce que musalande za tata musala pesa mama donc ba oignon so balingi vraiment que la Witch na Nora Kalonjila Witch désormais suivez-moi ici to la Witch ensemble dans www.tindika TV nde makamu Tindika TV des problèmes donc voilà quoi merci. Mesdames et messieurs, demoiselles, bonjour, bonsoir. Donc, très heureuse déjà de vous savoir devant nombreux, devant vos petits écrans, juste pour suivre cette très belle émission de ce beau site www.tindika.com. Dans système à Tindika TV, tout ça pour nos Tindika d'information, pour nos Tindika d'artistes on a biso, pour nos Tindika oignon, c'est une culture congolaise. En tout cas, devant vous, c'est ce qu'on appelle Nora Kalonjila Witch. Je sais que vous vous posez déjà trop de questions dans la Witch avec qui. Laissez-moi vous dire qu'il ne s'agit pas d'un comédien, il ne s'agit pas d'un porte-parole, mais plutôt d'un artiste, un musicien précisément. Donc on doit vraiment préciser, il s'agit d'un artiste. Alors lui c'est Général Etumba Kunzardo. Balobi Kunzardo banda longa pas ferré apé marana ya bakatika musique après ayena la team moi ta Kunzardo netikazo kana makasi. Donc, ton aïe, on to la Witch, qu'est-ce qui ne va pas? Si c'est Tindika, si c'est que notre Kunzardo longa. Voilà, on a son arrache que moi parce que hier, on a prêt pour la Witch, on a bino ensemble. Sans plus tarder, nous allons déjà saluer notre invité. Bonjour Kunzardo. Général Etumba. Bon. Chef d'état-major général. Chef d'état-major Toyo côté. Chef d'état-major, ils ont nini Kunzardo. Bobimi c'est Laura Liboso. Toyo Kangote. Naébité. Zéla non katoté. On se rend moi si ma paix ça avec les téléspectateurs bah il peut vraiment de loin et de près. Donc de loin ils ont des bons on a dit mais de près ça y on a loba. On a donné ça là que notre on va pas faire comme côté la musique, ni inspiré que on la musique et puis bah moi la team moi. Et ça va tout voilà, nous avons un musicien on a quatre musiciens. Attention dans le tant que l'on que vous allez faire un musicien, oui, dans le biboy. Nazam musicien, ce qui n'a pas de musique n'a pas de mokili. Na osala ka musique. Ata côté no na osala ka musique. Na lobate ki na tiki musique mais na longwende et pas ya faire école. Loba bongote. Voilà, na benga yo un certain voilà, na benga yo un certain décembre. Kunzardo ndenge zana yo bito sala réveillon moko boyaka. No bito na comme na ngoso ngana tika makambana kutana na kusto na bible. Oui, ensemble la liboso na na koma kosambe. Donc voilà, mais musique na kotika musique ndeni ngana musicien. Soto molonga ki pas. Moi zimbi aza musicien. Mais aza pasteur les sous.
Ok, si vous avez et pas fait rigoler, on vend qui n'a eu quand le but que non continue la musique. Qu'est-ce qui t'avait vraiment inspiré que non? On t'a pas beaucoup fait ça en belé na habitué qui na la team moi t'as pas comme pépin et ça que la team moi t'as bien qui na bimisa qui na pride. Donc bimi na yepé ce que tu vends toujours bosser voilà et voilà ça ils ont béqué na la musique. Parce que musique ya mona linga bien avant il a parlé boy na lia ka na musique yebsanga ce qu'on a sala ni na yebsinga non fuzongela ndula ngona ozongela wapi la team ya mona na ya la team voilà ce qu'on ndenge yozana kuntardo de jour bara bara na ce que tonyo yara la team wana ole ka pe na test to mbala te biso test te nga test ndino ba test nga nani na ebi guitar mutaboka ba guitar loko ezosala bango babunda kibombanda tala babunde test nino salele Jésus denia salele na lobby na kino omona on a sepeli kutu na client na yomo mto omona paso zaiki kunda omona paso zaiki unasaka na paso zabo kunda do to ndado yebisanga siko yo banu la team wat eloni elongoli là on a pas fait eloni elingi kibomba ne moto ngotala parce que ndongo zo watande makambo mokonzi de banzimbwe kokande ba contre mokonzi nde nyonso yaya watande mokonzi ya mouvuma na ye biso nyonso todiembela moni te bokese ebele komoso bake nango mpe na bandenge na be bazwi na danse onga na créaka na paleo danse nini omona te diemba comprendre la claire omoni ntango bolobaka botalaka artiste aza koévolue artiste aza kokende biso toza baanimateur oyo torataka te toye lelo bato tu bakomi ongande makambo na baneti ozomona ngo te bino tu bokomi biso nde makambo biso nde makambo nani aye na makambo watande mokonzi ya mouvuma na ye biso nyonso todiembela watande makambo nani bato tu lelo bakomi biso nde makambo lelo nde makambo ekozala lelo nde na barbeki boye lelo nde Kunzardo artiste yango ka ye mutamemi sa moye bolingo ya masuwa ejinelunga na biso yeyo dansi nzamba kela nana yebi yango te na Kinshasa bingana za Kunzardo oyo yebi wana asa akoma kuna mayele ya koleka oya kibombanda voilà ce qu'on a mayele na yo wana Kunzardo yo moko obike tango ebi Jésus de nisa lango na yo utsobwaka omona te que Jésus de nien soane le kango ebeta makasi yo siko ba krina obeta ba krina makasi mais et ça est-ce que yo mo za bobo vandi pe obise après ne na boye to travailler pe yo non on za pas animateur ko bano sa pe promotion yo mo ebi non promotion to ko ça la promotion ndengo lobi mais promotion ça plus télé et plus télé ce qui télé zoleka bat bozo pas bazozo makambo et tout ça et biso to ko ça la produit même atana ba société tout ozomona poto yeba lelo ke oh bon elo mo bolangu saka bato za liso oh nini moko boezala ba sokene oh soki libandi oh soki nini ezala nini poto tala ngona ba télé ti libandi yango ekozala bien mais soki libandi yango to monité hein et soki to moni yango te to melango comment donc voilà biso pende to sala ka boye ba générique na biso tout lelo tozoloba artiste tellement za fort a beti makambo bazui mais ba moni yango pe trop te kasi c'est ça le problème oui ba moni yango trop te Kunzardo moni nga na kondanaka wata non ko condamner wata c'est trop dit on a un patron il y a un chanteur. Là, dans le balelo, Goga a chanteur. C'est normal. Et un chanteur. On a un animateur. Et biso lelo, mon abiso banzembo na biso ça animation. Ce que zo pousse à mater. Et ça la moins. Et ça rentable été. Oui, ça leur plaisir que non au bas qui moi X même la fanatique na biso ba yebi ki to ça qui na problème il y a promotion là bas générique. Donc mais lilo on condipe à Chepena c'était na liboko abi non et cette fois-ci libinza oyo pour libinza bimi lelo libin to kende ba une semaine on dirait na le 29 lelo une semaine déjà donc abi qui a Sirabiso qui
Et l'autre, pour ça, la femme, il sait bien. Mon ding est il faut normalement bête. On dit bâti bomba. Yo on a TV, c'est là quand on a TV. Pas comme ça on a ma boloba. Et puis c'est on a passé une semaine, mon dit ce que l'on est bêtité. So que yo kali makasi tenga na tiki musique na ebité na kosi to na koso le gars qui était dimanche. Non. Na loba ki yango parce que na yebi produit nanga niveau na sala ki yango ya na tala ki ba masande basali. Nga moko pe na vani na parler na bi non niveau na salele loko oyo na niveau na salele baba niveau na salele loko rien que ba ki bombanda ba pavement rien que ba watande makamore na kepena mais soki to asime loko moko boye oyo esala kake e komisa biso na ba degré moko boye po to ko beta pe loko ba yebi pate ezo le katrote biso to ça manque à gagner mais na yebi ke mokonzi la pesa ibato senga mokonzi mais nano ebandi promotion de maki le 9 jour et kasi yon le bien le ça la bien ce qui to yo to produit bien senga ekemba mo bo c'est que to zila nanu azana mikili oyebi ke to ko ça mikili problème te comment na ba mission msuma na poto même promotion ça la mo frère na biso trésor comment les années trésor nzinga mwana bato ya vana na poto yeboye abeti lo senti ate babi lo moni lo msusu ko ndimiselo mutako ndimelo na makasi pour ça les promotions les kesa et pourtant bino Olobi état que journaliste Olobi si ça générique na mieux bien son est bien ba clino ya bêtise oyo na okuno uta na pas faire ça na ngopé bien mais si koyo la promotion tenga boka bêtise obi oyo na mdimo mabe na la timu OK what abaki avec ta musique intelligente mais la musique intelligente musique elle est vraiment intelligente moi babilo moi be kombo kota parce que yo ndoe na ngona kati ndetini soko niti libinza lingo laksani libinza le mama nangaye asale ni kongo yo abomi nani le akendaki na libongwa bongonzo kosomba mayanga na mboto nake ale basoko libongwa bandaka tala bango no toko otoko iyo mama mbota mabinza basoko nyalobi basoko eza libongo nazoloba le mama nangaye asali nini kongo yo abomi nanie le mama nanga akendaki na libongwa bongonzo kosomba mayanga na mboto nalobi ale masoko basoko elibongo yambandanga yoyo otoko iyo mama mbota mabinza héritier wata na binisa kini na nini ale libinza soka za moko libinza ze koloti yo ze koloni ngala mba ngasko ngala siko bandeko na biso tozala na bango na ba Équateur na balibongo mbandaka na balibongo bongonzo na balibongo ya ba bongo ekunde est-ce que bandeko na biso wana parce que tellement na sepelaka na ekolo wana to bango baza bingambe baza pena bave na biso ba général liwanga baza balibinza parce que ndenge frère oyo otoleka lobi totala voisin muzuri nga pe na lobi tala bango no toko donc kotala bato muzuri aye Kinshasa manona matani no nene atala voisin muzuri nga pe na lobi atala bango no toko donc pesa bato mboti juste là eza bêtise que nga na boka bêtise jamais na sala pe succès na bêtise pe na kotikala ka pe bosala succès la bêtise mais succès zalange makasi pas faire par rapport à wata bon on est problème yo mo na conscience de éviter non conscience nanga yebike nga nazo évoluer bien nazo kende bien ngande makambo pas la team de makambo voilà la team na bozaba animateur combien na la team toza bongos nga mo général etumba bongos plata na bengwangizo après to yeli susu na petit na biso sasa
Sur bango nyonso comment ba yaka na kamwa makasi te mutu aza un peu plus fort ezayo na yebi toza enfant chéri ya héritier wata qu'est-ce qui fait que non Kunzardo oza un peu boy na biso te ke ba ndiro na bien pe boboka na bino bien mais na minute to mon animation et pas héritier et pas wata to mon non Kunzardo et puis plat taper c'est bon mais avant tout ça d'abord yo qu'est-ce qui fait ezala quand même na ba moni bato misusu babosa na ngo et tout ça tout c'est bien. Ils ont le pouvoir, ils ont même total dans l'équipe, la Cristiano, mon casa. Mais bateau Missou Bazana, Beza de Bambé, Marcelo Betara danger. Après ça, Cristiano passe. Et Nani, tout ça. Mais, ce qui est total leader, c'est Cristiano, ce qui est total dans Barcelone, tout le monde a dit, ah, Messi Ndazawana. Quel que soit Nani, Baza, Banani, Babeta Kapé, Danger, Banini, Bacha Kapé, Bavi. Mais, il faut les attaquer. Bato équipe wanande balingaka Cristiano mingi yango et tout ça mais na terrain peta total na terrain sur mamboza na terrain bozo beta comment et voilà bon ce qui nga na beta bazo marquer trop baya pe bazo marquer tam songa na dibi baya ba na moment 5 mois mabeza voilà et ça là on a bon qu'est-ce que Kunzardo maman la team on a une bonne relation avec les musiciens na o ya fait rien vous avez une bonne relation dernièrement na émission mon RTG tout cas na dans ce plaisir marque au Sokoto tout ça la zalala et tout ça nani échappé tout bah fait avoir félicitations au général les Tumba orchestre on a na sala caché animation oh oui Vende maka. Bon yozo mona te banda et Tumba. Zala sute boyo éviter. Oh, zala sute ba jele ke so beta. Oh ouais. O ba jele so yo. Tangela baki ya na ba oto ba bimisa tana libinza so ekomi. Oh. Pour libinza na bimi mais une semaine na to matin. Yo 5 minutes te ya place créateur de beta ka makasi. Ebeta makasi. Ouais, bien on se ebeta makasi. 5 minutes. Logwani. Kolanda kitoko na yete. Siko logwani. Ebeta makasi. Te logwa wata ni makasi. Balaya. Ah bon, je te la monie tout. Te na tout ni. Logwa ki bombana. Te. Logwa itebe. Et t'as pas pas fait d'ailleurs kasi non na lobby boy na lobby na sens que mambo yo tangelinga il faut les mambo ngana sala non donc yo bando lo ngana jet set ba générique ko na soute na niveau ya ba générique ngana sala na jet set animateur mon côté attends ba fanatique na biso ba otala biso ba fanatique ba otala biso ba mona ki nga mambo na zolo ba na zo course ati donc banda na tika mambo wana ti lelo na na olongola olie ba mataka ba kita sosi lipolo na oh yo esinga 4 minutes tanga après omona ke na pesa na chapa moko boya animation côté wana talongola ngwazate ata Bercy alongola biloko note on a kutu ngam na sala ye on nga boîte non c'est moi bandana tika ye akodimbela so wapi akocha mama wapi itebe wo ba couleur na nga ba nuance na nga ibisanga si tout le papier donc voilà. Et les bateaux peuvent entrer là-bas, mon ami, qu'on s'en va qu'on s'arrête à l'ouba, on est juste vers. Donc, mon Congolais, alinga nika vérité. On a l'ouba juste sa vérité. Qui bandanga na longwa côté wana. Tinga pe na zokende. Na pesi lelo internet mobimba. Et comment ngande makambo. Ngande vrai chéri le roi yo bokumaka na seso komyo mona ngande makambo. Oni no bisonde makambo. Ngati. Lelo suna yena s'il te plaît. Au monde on calaté na ba net. S'il te plaît ça bien. Mais ma carte ma s'il te plaît on dit matin qu'on te rolo ba s'il te plaît. Donc n'habite bino pena ya moko faut boye barana no. Je ne ris pas maloba mususu mais boche titrage nango s'il te plaît ndeni. S'il te plaît. Wata landa bango te. Bon yo ebite mututu akomaka na internet. Internet comme magoka. Pour batia yoka il faut finir héritier. Pour ça, il faut faire un héritier. Pour nini c'est ça, il faut héritier. Et on a le s'il te plaît, Goga.
Sur Kunzaro to betana ma voyage, liboso na ntango visa. Ya Paris bimaki ya yo bimaki te. To baninga bakende ke sala konde. Mona ke baninga bafuta nyongo. Baninga ka bafuta nyongo nga déjà na futa. Mais ça la comment bientôt mona ke. Non. Ah, ça ke ika kenga ekete. Moninga na boye so ke miki li sur na concentré, miki li demo. Na France wana. Mère Bengso, moi c'est ma Bengso. Maman Kunzarda a dit moi congé, moi pas 2 semaines à Paris. Et bon, moi c'est notre temps Bengso. Na mugu na la garçon pour lito bobilamo na la dango. Alors Kunzarda est animateur. Tu veux que boire à ma casse mais animateur peut passer belé à part animateur casse la vidéo. Animateur ni op na yo pas sozo la ndo baté animateur peut non ensemble ça ne peut bien. Tu animateur baza ba petit na biso baye. Mais eloko na lingaka ki baza na force biso za ki nango soki baza la ka ba kitaka te ba bosser ka net nani vraiment zo bosser na donc moto va moni que non te yeb na zo bosser na na chomi en voie de wana petit 4 et on bosser bien mais na conseiller moi kalami était moi ebi ke na so l'année na TV buete. Alors, Kunzardo yo ngozabana olobi ke donc pona les akaka chomi na ngoi baseda ba ka te ba mso ba boaka na bango biete au fait eza na ngage que toi parce que na petit na biso seda petit na wana leki ya masa na ngano no chaka OK bien chongo azane bien mais na moni ya komisu moi vitesse moko azokita asa l'effort lisusu azala toujours mais bosser na monaki à s'espérer bien donc voilà petit nanga yo yebi au dindatote yo yebi ka télématro yo yebi ça c'est général et tout bas alors moninga wa chef animateur oui chef animateur eza bil point na pesa ka brassard yo ba pesa brassard te bil a pesa brassard te quand même pour pesa nga bil a pesa nga attaque grand animateur na bino bil a pesa nga brassard so batikali ngani to na terrain. Mais ya bima liboso na non kobima ada le loko on moni bato ba pesa ka bato ndeto yebi ba mettre ba mettre o bazala o bazala bazwa ka bato ba pesa ka bato ba titre o bazala ba sportif ka kati mais abunda ka lisuta kola neti balata bato ba médaille ba nini tout ça ba coach ba ni ba bloko mo ba bongo mais yo siko to obunda non na teresa le quoi Cristiano est-ce ka kondima ko pesa Messi makasa brasa ke yenda za makambo na biso yenda vana nga no to beta na terrain nga na pe na succès ko leka yo lelo oh oui o leka na succès o lelo nga na bi ba tutolo bate nga na bi lelo nga na bi lelo ba boyo ka plus nat te plus nat asa grand animateur na ba selio na ba tout kaluchi mais biso ba oyo ka biso tango ba bil bayaki non na yo kango te na zino temps yo kango te mais grand animateur la respecta kai mais brassard leti ka ba jewana ya nga muta ko pesa nga brassard monde tutu kaluchi da boira soute mais mikolo nda zongi ninga bando boka bongo te so alobi ke Kunzardo no peso brassard et tout ça wana sonda zongi bango peso te ndeka to beta na teke fois le kanga na bagage voilà fois le kanga fois te kana YouTube ko le kanga c'est tout voilà faut ba tupe ba yeba ke oyo eza boye yaye voilà yo yebisanga nini siko yo yebi yango te bato miso bosa mambo raté beli net banani bosa makambo ni raté yo loba na kuzwa on ne loba ni nyongo Kunzardo mais ça pompe ba fa sina biso Kunzardo so garçon de pompe ngalo loba ki yo loba le ngalo loba ki loba ki nani na loba ki ne bino bosa promotion te na so ka ngonde inbox to madame la ce que bino wata sa promotion te et pourtant wata na mbongo bosa na ba directeur de marketing bazali wana ba porte parole bazali qu'est-ce qui fait que non bosa la promotion te ba prendre mes até yo déjà au boy bill on dit mi non Yo comprendre. Brassard. Na lobi ke bila ko pesa nga brassard te. Pour nga ne to ba joueur to beta na terrain. Si akoki ko pesa nga brassard te. Soka tiki animation na ondima ki brassard na ye. Est-ce que je comprends? Donc muto ko pesa nga brassard ezaneti Robert Ekokota.
abi na musala ya animation ndenge biso tozomonela ba jeune ndenge bazokende bazo défendre biso. Donc na concert petio ya koboka concert ye moko ndenge biso to sala po biso to wana ba concert minene to beta na ba Atlantique wana ekanga na boko tango nazala pas faire na beti ba 8 concerts ba formation pe keseni non ba 5 concerts na Goga pe au mona ke na charge moko impossible au monde ba petio na bololo ba rotikela bango mambo biso sa na ba salite ba Robert Koko tande bango ba otalaka oh na ba petio bazo buna na ba capacité bandule na biso teki bandule na poto ya ba biso moko ke ba tika pe na ba animateur biso to voyager to na bandule wana ezali. Est-ce que je comprends? Robert Koko tande ko vanda po ye azasu na animation te avant na parler ah te ba petit biso bo sala musala na la tie brassa nga pe brassa tenga na mbila nga siko na za général biso la na la tisa ye ba pete na ba exceller na ko akoma soki nini donc voilà nga pe moyen muta komisanga lisusu oyo komisanga te po nga na za pete ya suka ya armée pete ya suka ya armée suka na général ba miso wana ka ba maréchal ezala ba lokumu mais na armée et suka ka général. Donc voilà ce que moi pour la tsanga les souté le beau pesanga ba félicitations venanga Robert Koko tana pe sur mbuti. Donc voilà muto akoki ko sala makambo wana yozo sanga ye mais nga notre obeta na terrain yoko tozo na boye na minoko bato ta musunga na zebele ko leka yo otika la ka kombo yo biteke bila mibenge bembanyoka voilà bila mibenga ebembanyoka to banga ka ekabati. Mais nakonya tapé ya osana ngelo yo yebi yango te aborango voilà si la naissance qui est aussi la somme tête boye sera yi akosi la somme te makufi déjà nyoka wana azaya okufa oh mais bemba nyoka te nyoka akosi la somme te kozala ka nyoka mais nyoka yango akufi déjà nakonya ta yesu na timbeli akufa na obange na musika na yemba moko. C'est que mutu déjà zaya kokufa be manyoka apesa nga pour ça ko biso moko ba fanatique na biso boloba mutu aza déjà ya kokufa nga nazo banga ye kaka ondira za na bo moime aza ya kokufa siko yebsa obangi suti mais tenga na oloba juste vérité mutu ya za ya kokufa siko na ko banga ye ke moto bana banga bembe kala webiti biso to kola bongo lelo bana lelo ba omona ebembe facile mais biso zalaka bena ebembe za kuna ba sirenelela mwela ko tisi biso na bandako mais lelo siko to timi ba ko tsa biso bondene moto na sa diet na koki pe ko simba osalanga rien voilà ba comprendre ba moko. Alors Kunzardo ndenge ozawana oza musicien faire ya Héritier Watanabe yo mo tango sala vandi peno bité Goga na ane bien maintenant reprochake na boy na ndinga tant hôtel a reprochake ni la TV boy olo bate wana gangi inbox alors souvenir ni ngwa ya bien ozana ngo bando na la team o wata salelo tongo kondo bite eloro na wata saleli ngai te e oza bina inoubliable na robosa na ngote oh nani bon souvenir en fait banda yo koti na la team et là nini vraiment ya grave to elo ni vraiment éthique bi que non te ouais te lo ka salinga bo ko za inoubliable ouais te lo ka salinga bo na kotikala ka kobosa na ngo jamais bon non les années asali ni bando ya la team parce que au ganga trop au pio la trop depuis que tu as la team qu'est-ce que tu as fait qu'est-ce qu'il a fait pour toi Goga na bolo bango na télé te bon lo bango ouais olo ba na télé te muko boko kabwana pro wangani kutu banana ta una salaki boyna bandaki ko za bona salaki beta zaki o pima mise te ba ba vrai verso so bolongo so bozana na kati verso sala te tuna ngani biso to lingo lo ba po mukolo kolongo to biso lo vidéo tala mutonga zo boy we Héritier mais ta ndeko lo ba ko na boy tuna ngani nga kola muna yeza ka kiaza maboko pete so pe mo leli likambo mo et en plus après ça on a bon à parler la vision parler ba mi c'est tout ba tout ba après ça on tumba faut parler allons non pas moi Adam un jour parce que bon ba mi c'est ça bon moi ça lo
naza kunzambo naza général etumba chef ya animation oui po na miyebi bato mpe baotala biso bayebi ke jeune oyo alobaka te mais abwakaka danger omoni bato bamonaki wata nde makambo yango nde mais bayoki libinza babeli babi il faut ka promotion babi ata boka so asali promotion de biso tosilika baokomaka bona bainternet promotion donc alongola penda elo mo aboye abi tumba so apali on a jet set tous cas aux avantages on a été bon on a to bandaika belé animation belé kaka avantage ezala été avantage ezala koyebana bah musala ndi sala kibi toyebana voilà ma fula ipe quand même alors a fula ki yo zo boani faire a fula yo oui a fula nga mais alors bon mais elo mo passe ndé to za ba leader na beta bena na jet set leader atika otanga kombo animateur te mais animateur na yi komona ngo fali pe na bloquer na okipe ita pesinga hein pesinga na expérience biso moto lata ba pouvoir oyo kana ba jet set qui général etumba ndé leader ayi ko confirmer et ce que comprendre ils ont makambo il faut biso to loba po un jour na ba 85 ans to kokufa ka boye bango ke to solo ka ba masolo to zana ba souci ke to boa ka leader ka komiso ndé na mona ngo pa na biso fali ku ba wera sala ya ngo bango mais biso nga na boka banda na banda ko boaka mabala ya poto ekufaka te ekoyaka souci ekenda ka tamusu bango bayeba te ba fanatiki bazokanga ka OK biso to sala ka effort oyo lelo oyo ezomona na kuna te biso ba kontardo to sala ngo mais lelo ezomona na te bozo lelati tamusu pe bolela ka etumba na biso wana zongo Bon, ce qu'on est par exemple ceux qui fait proposer de l'eau moi biozon à jet na on ça non carré na koli be dans yeso longue pa wata ba bosali orchestre agi nanga za ya ozano leader wana agi nanga na mukolo makasi wata faut comprendre ba dire na ana ba bongo wata yebi yango te ke na batutu ba yebi na bato ba otala biso ba yebi ke un jour na kolongwa ata na sali 20 ans na kolongwa na sala ata na sali 10 ans 20 ans na kolongwa faites attention na lombi wata yebi faut faire très attention na kolongwa na wata yebi yango ke yo longwa na yo ka o na kolongwa ka un jour na kolongwa oh bon yebi yango te mais franchement moi ça la bien mais ça ça va faire ta yebi ke kolongwa na ye parce que na batu misusu ba ya ça la hypocrisie kunzado abiki na lobi mwana wata za eritiana batutu baza wana biso tozala na jet set leo to na jet set te bato misusu bazo voyager biso bato sali nzela ya animation te oh ngamu na sali nzela yo ka batutu boboka bavua muke wana okosi yokuta l'accès yo okuta sele yo te sele tanga na bana na jet set na jet batutu yo bon ngati yo pota jet set oh te ngana pota jet set na loba omoni batutu o baza wana oyo bazo na bi batutu batutu babwaka mutasanzelo okoloba na yo biso tolongwa lelo batutu te kokimisanga no batu balongwa biso tolongwa ete batu misu leo na jet ndenge moko pe bato babanda ikokota o ka bazoganga o baganga ka pe wana bakolongwa na te donc bato tu bazoganga wana yo yebi bakolongwa ka un jour biso pe na la team koko la team aza wana te o akozala koko moko boye avant na la team est-ce que wenge maison mère bato baza wana bazalaki na wenge botika okosa biso totika totambusaka musique pe na vrai nga nerita yebike un jour ata suna sali ne biza na kolongwa mais à vivre na nga na mutema ke kunzardo un jour à kolongwaka mais à loko asa na talent na ye na tika ya s'exprimer à côté la ngambongo nga ye pas à la bien nga pe na zabe na salele musala na salela kunzardo promotion quelque soit mondial à vivre comme ça ayebi que Joe un jour to kokabona ka un jour mais le quoi tout ça musana ça est bien et tout ça
azokotisa mbongo YouTube eza nani générique il faut bayoka kunzando bato bakotélécharge tout ça mambo ebele donc totikaka kobungisa idéologie. D'accord, kunzando tokoma biso na suka amo de la fin de ba fanatique na yo puis quelques salutations to kabwana biso général et nde bolobaki qui est promotion na ba générique et tout ça mambo ebele mokonzi pe ayoki biso pe tout toyebi yango qui za promotion mais Nzambe asuni boyebi aza boss live aza pe kombati mais jamais abati et Nzambe aosala ya mingi voilà makambo et kebia bo sepela ki to matraquer ba générique wana libinza bolela quelques salutations dans votre cabane bato to balanda kinga na pesi bino mbote général et merci et bozala na kibonzambe et même vidéo cha autoroute et joli bopé Joël Kimbangu on a baba bureau su boki na libinza voilà chatra qui panda et batoto balinga salim kapesa mon vieux et voilà ngapé mo bato e mo na bosana trop système il faut na comme un système à papier pe on za la loi facile ba high tech ça le on a c'est comme ça tellement to ba voilà prometez voilà na sepeli na yo ndi osalinga ki ba munanga voilà c'est pas une émission qui toque au la pena na invité. D'accord, merci beaucoup. Voilà, ça en est fini, chers téléspectateurs. Si vous avez vraiment aimé cette émission, dites merci à mon patron Papi Kelly. Pourquoi pas celui qu'on appelle Orifin qui sont. Merci beaucoup à celui qu'on appelle Balobin Nico qui na Preto Yaknen Dakani Masolo avec Kalami. En tout cas, non, on va pas Kenanga. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Kennedy FMI Banque Commandant. Si vous avez vraiment capté 505 chez vous, c'était grâce à celui qu'on appelle Pati Salé. Merci beaucoup à celle qu'on appelle Rachel Likilo. Merci beaucoup à Chardrak Youma, le roi Makok à Londres. Merci beaucoup à Emiline Zemba. On a tous pépélé à Mbeto, le tontine de disques, la tontine de disques Bassangani. Et quant à moi, retrouvez-moi déjà prochainement dans un nouveau numéro avec un nouveau invité, mais toujours avec la même présentatrice, Nora Kalangila. Oui, que je suis l'assistante Tindika. Balobi Mike Luzayadio. Crisco, vraiment bino bozala zala nanga, merci beaucoup à vous parce que ça bino ma toi bi mi sape beta ka bona montage Mike, en tout cas merci beaucoup à toi Louza ya yo babo yo po bango banani. Au revoir. Désormais suivez-moi ici dans www.Tindika TV babi mikolo to tindika d'information to tindika artiste na biso to tindika ba news na biso. On m'appelle Nora Kalangila Witch. On sait vous bien sûr mes fidèles téléspectateurs. Babi mingi mingi awa. Na longa nga kuna ba futa raté, ba foti trash na lembi viwana. Donc bon luka ba vi nan ko, nga luka ba bisto luka ba vi nan côté biso tozo mérité ba vue. Donc mingi mingi bolanda nga awa. Na Tindika TV et papa patron nanga patron jumeau Papi Kelly fit Rifin qui sont bezala jamais deux patrons jumeaux donc babo ya bino pe bango banani donc mingi bolanda ndé awa Nora Kalangila oui habituez-vous déjà donc bolanda mingi na longo nanga kuna donc bebo futati baba ndarabi mais bakoko 6 sangote natangi na komba mutu te ça ngo pe mutu pas cité donc natangi kombo ya mutu te et ali kamunde ya Tindika TV nga na koti na koto yo pona tindika ba information na tindika ba artiste na biso na tindika culture na biso donc voilà tozana pona tindika maramnu ça et que liboso so la mutu te parce que to tangi komba mutu te biso to epoto sa amsa na biso balobi et le côté là le comme ça na ezate en tout cas musala et les kamaloba nebele na rolo ba mingi mais on m'a pe bona scène nga bete bat musu ba sa musala oyo pona oyeba nga na sa musala pona tangeli yango et eza par passion que na sala na tangi na komba mutu te ngala na nga kara pona sa musala nga Tindika TV nulle part ailleurs ba biso awa musalande eloko ko côté eloko le comme ça na ezate parce que musalande za tata musala pesa mama donc ba oignon so balingi vraiment que là où on aura Kalangila oui désormais suivez-moi ici to là où ensemble dans www.Tindika TV nde makambu Tindika TV des problèmes donc voilà quoi merci.